Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses en danger. Azana danger. Les locaux solana yo un jour ko benga nga mettre ko ebisa azana danger. Donc il y a une flèche et ça la rappelle en retour. Okay. Donc il aller retour et ça la gare mais azana danger. Makambo ya sali beaucoup mona ga sort nango un jour. OK. Le sozola ndanga ba ancêtre ya biso pe koto baza ya kotomboka. Retour oyo moni famille a fallait kendaki na cimetière makambo balobaki yango ekozwa epe kozongela ye. Pona nini ancestral bango bake kosenga na pouvoir ancestral na biso. OK. Ya baindo. Bakena la tombe parfois na pouvoir ancestral quand mutso akufa comme ancêtre. Arena ekozala plein. Pas retenir en haut. Donc, vous allez plein à ma casse. Donc, oh, on a vu Paris la défense arena. Mais on a orienté, mais on a maître spirituel. Pour tout le monde a déjà makambo avant et salama. Tout ce qui makambo ils ont évolué. Mais d'un côté la spiritualité, il y a ma casse fali à numéro 1. OK. Quand on a numéro 1, bon mon a on va jeter. Oh, on a la zone 5 000 maître spirituel. À numéro 1. Bon mon dit. Ça la réfification net bouillé nga nazo nga pe nazo na code ya libota nanga nazo senga lokola quelque chose na code ya libota nanga ko ba tu ba comprendre que eloko ngo esebimisa mbongo overfier bien caméraman overfier malam très bien eloko ngo ba mona ke bimisa mbongo montagne nyonso ko senga nga mboka nyonso zali ya libanda ekokomela yo osozoka nga OK. Kodia pesa nga imbongo ya libota na ngai toko wakolakisa bato bazotala biso cameraman bendela ngai bien caméra ko zimbongo ya libota na wow moni oyo nazwi lokola mbongo ya libota na ngai mbongo oye awa izali mbongo ya kodia ya libota nanga pona lakisa yo ke exemple mboka nyonso yo ozali soko bengi nga uza pe na posa ya kodia ya libota na yo osali ka boendo lobika neka te yo koloba te eloko ekozala déjà artifié mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike mike na baposa na bango ya mike bouti kolanda papa na biso Jean Molayi ndenge atindelaka bato mbongo na Scène Wave par téléphone. Désormais, plus question d'aller aux agences. Onde konangai abelaki, o mama nangai azobela. Plus question ya kotelema na mulongo okende kotindela ndeko na yo o aza na Afrique otindela yembongo. Il suffit juste ya ko télécharger l'application Scène Wave. Okolanda ba détail oyo kotia po osala opération moto aza na Afrique azo mbongo na yo en toute sécurité et rapide. Très facile à utiliser. Vous téléchargez l'application Scène Wave, inscrivez-vous au Tieba coordonnées nayo et puis au sali opération na code promo ya Lokamba pour bénéficier les 10 € offerts. Wana ezali cadeau oyo topesi bino. Juste à partir ya téléphone oyo zanango au télécharger l'application Scène Wave, okoki kotina mbongo na nzela ya Tigo Cash, Airtel Money, M-Pesa ou bien na agence ya Union Express oyo ezali esika bango bazali. Oyebi ki tozala ba moment oyo ya ba fête. Olingo tinde la famille na yo mbongo, olingo tinde la bandeko na yo mbongo. Il suffit juste ya ko télécharger l'application Scène Wave bakozwa ngo rapide. Na Scène Wave, transfert d'argent sans frais. Na Scène Wave, tokolia bonane na facilité. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investissement Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes,
Elle met à votre disposition des camions bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue très chers amis internautes, bonjour et bonsoir, tout dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission, de partout vous êtes connectés en ce net moment. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes si nombreux en train de regarder, en train de partager, en train de commenter dans cette émission dont vous aimez tant. Et aujourd'hui nous parlerons de la spiritualité. Nous parlerons de la spiritualité entre les joueurs, entre la politique, parce que vous savez bien évidemment déjà que les campagnes électorales et bandits déjà dans 4 villes province à Kinshasa et puis partout dans la République démocratique du Congo. On en parlera aussi sur les plans spirituels à ce qui concerne cet grand événement qui ne reste que 4 jours. Paris, la Défense Arena. Qu'est-ce qui se passe avec les combattants? Quel est l'impact de ce qu'avait fait Bokecho sur les concerts? Est-ce que concert wana ekotondate sur les plans spirituels, moral et falaise comment? Parce que te belé, mal pour ça ça toujours na ba incertitude. Ming ba somba billet, tout la concert ekobetate. Nous vous assurons que concert est bel et bien lié et mettre un peu consolant sur les plans spirituels parce que nous avons eu l'honneur de recevoir dans ces plateaux un grand homme spirituel au déjà boébier, Maître Mitterrand, au Maître Mitterrand au Babenga Ming Mitterrand Champagne, mais de son vrai nom, il s'appelle Maître John d'Omegampe Kosolanaï par rapport à Yamae au Italie spiritualité. Voilà, quand je dis Mitterrand Champagne, tout déjà, Mitterrand Champagne au Wapi, c'est vrai, vous découvrirez ensemble Nakati, il y a émission Oyo. Merci à vous d'être branchés, connectés, scotchés en ce net moment. Je suis avec mon invité déjà, Fils Njozi à la prise de vie, Fungola Bisso, tous honneur, il y a un invité Nabisso, les Maître John à qui nous disons bonjour maître. Bonjour grand journaliste. Bonne santé. Oui, santé Kitoko. Santé Kitoko, bon sang sur le micro. Voilà. Santé et Kitoko. Très bien. Très bien. Alors, j'espère que Batouba Yambio, les gens d'Afrique et la télévision, ils ont déjà parlé, non? Tu Yambara, bien que ça fait longtemps. Ou qui m'a vu ce point? Ngapena umele, inane, na zaole ke mission te, na zaiki na bene, na umele na bene, na ulongwe bene, na zoni Congo central. Donc là bas inane na umeli vraiment na lega émission te. Pas ni bokenda ka bene parce que to ka bene kuna ndeki ndoki za makasi. Mais nga la zana représentant à Vodou na Congo. OK. Oui. Donc la zana obligé na kenda mingi demboka Abidjan na Benin. La zana représentant à Vodou na Congo. Représentant Vodou. Oui oui. Donc ça veut dire que bozana ba kilt bosala ka bozana siège na bino. Siège munene na nini à part Benin siège munene za suna Abidjan.
Donc Bénin ezali loko la vaudou ezali loko zomo la loko la église catholique islam cité Bethel église belé donc ezaka kombo la ngonde vaudou mais na kati église ezala ba makambo belé ezana kati église ngoza loko yo représente aux oui tous aranango nazambi na Congo central Très bien. J'espère que on est en introduction quand même. Batuba Otalayo na émission à Bissolilo. Maître John. Oui. Babenga ko Maître Mitterrand Champagne. Pourquoi? Kombo oyanga ba ebelinga Maître John li passe à Satan. Li passe à Satan. Oui. Parce que Mitterrand est où ta Mitterrand est Robima tant on a sala guerre accident. Place le vrai nom mais kombo papa na maman ba pesanga eza kombo Mitterrand. Mitterrand. Oui. Champagne ezali bato mokiligane babaxela bato ba kombo. Mais kombo na nga ou ba pesa nga Mitterrand. Oui. Ce qu'on a spiritualité, John li passe à Satan. Maître John li passe à Satan. Tant on a qui retanga science ya vaudou, magie noire na kati ya Bénin, na temple de Pluton. Place ba pesa na kombo ya Maître John li passe à Satan. Mais pouvoir na nga ou basé na nga eza pouvoir ancestral. Pour l'ancestral, taza plutôt na famille toza na plus de 10 chefs coutumiers. Donc l'ancestral Nazaki déjà initié à partir de Bomwana. Ti Nazoko là Naza déjà initié ba ko pesa ngai village ya Lukula na Congo central na Kamba. Donc Naza chef coutumier la village ya Lukula. Mais la partie ya pouvoir ancestral la sala qui voyage ancestral ya kokende koyeba science ya vaudou. Donc la tangi maginois Naza sous basé na pouvoir ancestral. Mais yango na sala ba effort wana pona koka kolemba na musala te. Très bien. Donc, ce tangi bablo qu'on a, il permet de être efficace dans le fort. De NASA fort. Fort. De NASA fort. Maître John. Donc, la tika qui tamoulaï, Nathalie ka plateau et bika lelo ba mettre ba comme belé. Kuna oyoka de toza soki carrière na sali vraiment toza ta ba D3 mais lelo to combien ta ba 1 million de mètres quoi. 1 million de mètres. Bon ba mettre ba bibi belé. Ba bien escroquerie côté na monde na. Kasi yango la chalata pe côté belé na tika ki na musala na tala la musika. Ben lelo soki tozoki plateau ezali pona ba client o déjà la sala misala. Que mettre musala ezokufa folu ko zonga la plateau. Si les lomo la zongeli TV ngamoko ezala uta la 10 mètres 20 mètres simbate mettre John li passe à Satan zongi la plateau azongi na TV ba o baza ba abonné à Afrique lengi misika nyonso bokendaki bomonaki ba vantier bobenga mettre John na kosunga bilo. Très bien. Alors, Maître John, tu as quand même une question à Bisso. Je crois que Batoubaouta a vraiment ébélé en Afrique et la télévision. Batoupé va commencer à s'inquiéter. Phénomène base ou exposition sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes filles, mingi ba commencer à l'attirance, il y a mibali, ba commencer à l'attirance, il y a bambongo, ba komi kokoma na bambongo sambisala. Et ça va phénomène économique trop. Sur les plans spirituels, domaine où on a en commun. Bon, batumsupe bazozo ba code ya mabota na bango, batumsusu bazoke na ba porte-monnaie magique. Pour patience awa na Congo patience penze ko muki. Muta komi malamu préféré azo porte-monnaie magique na e. Ou soit azo code ya libota na e. Mais je préfère batu bazo ramingi ba code ya pour code ya yango ezali pouvoir ancestral, yango ezali recherche na biso ba indo. Que porte-monnaie magique ezabiloko ya mindele, lelo soki ba pesio yango meyeba ke na gauche mais la droite lika musu sezo zela yo. Différence ni ezana kationa parce que lobi code et ça biso eza ancestral. Na porte-monnaie magique eza mindele so ba pesi eza na elo muso na sima. Différence ezali ke magie blanche ezali biloko ya mindele. Porte kodia ezali pouvoir ancestral. Eza pouvoir na biso ba indo. Eza yemoko nzamba créer yango pour so moindo ba souffrir te. Donc kodia eza na moindo nyonso. Ezala oza nigérien, ezala ozali sénégalais, ezala oza ivoirien. Pour la nini les lots monde a battu baloba mingi oko déjà pour la bakongo jongande ba se trompaka on a kishasa na mona bande ko na biso bandande des coutumes ça et respectera vraiment coutume na biso pouvoir ya kodia ezali bakongo na bandande yango mona ka lelo bandande bazaka na ba étage bazaka na mbongo bazaka banda kwa minene njoka nde kodia wana eza na ngona baluba eza na baswahili eza na bangala eza na batetela.
Et ce là ils ont des coloniaux sur le mouton sur tanga mais aza pour ce moindo azana pouvoir ancestral azana code ya libota lelo Simon Kimbangu azala ikarate prophète ya ba Congo na bandande Simon Kimbangu aza prophète ya moindo nyonso mais batu babalola ngo ba o bazana connaissance te ya ko comprendre loko wana te que pouvoir ancestral ezali na libota nyonso ezana moindo nyonso o to bengi code ya pouvoir ancestral différence ezali na porte-monnaie porte-monnaie magique sur ba pesio yango ba kotike lona onta okoma ko zombongo soko mo zombongo osobi bandako mituka vida yo komi stable bo ba ya osengo mutu tamba ko banda osengo batu yo pe ko linga lisu ko zonga pauvreté okokoma ka kozana choite okwa ko sacrifier mais les loso tozongi na pouvoir ancestral na kodia okozwa mbongo sans condition donc yo pesara yibino bo pesara kodia to ngala pesara ko ezalaka déjà kodi ezalaka déjà eza eloko Nzambe ye moko a créé kala depuis descendance to porte-monnaie magique ba pesa ngo ko pesa porte-monnaie magique ba pesa ko pesa eza na ba contrat pe eza na ba condition mais kodi eza na condition te eza eloko na biso ba indo omoni biso ba indo lelo to bosana bokoko to kenda mingi na kimundele na kimundele yango lelo to komi ba pede yango lelo to komi maboma esuzo la daga très bien nyonso wana eza ba religion ya kimundele yango ezo provoquer ba biloko wana lelo monda ba compagnie to komi na ba pede ba pede ba komi ebele avant kota musala ba pesa condition nyonso wana eza ba magie blanche mais le pouvoir ancestral okozwa kodi ya yo sans condition mboka nyonso zali soko bengi exemple nga Maître John nazala posa kodi ya libota na kotindela ka eloko mode eloko eloko yango la kotindela yo ekokomela yo mboka nyonso yo ozali ekobana ko produire mbongo ya mboka nyonso oyo ozali cameraman bendela eloko malamu o eza kodia kodia eloko ka uzombola esalite oyo yango ekokomela yo pe kobanda ko se produit to beka ngo kutu kombo ya ngo kutu mais biso toyoka kodia ezalaka mwa nzungu moko boye mwa chapeau boyoka ka uzala connaissance wana te kodi eza biloko ebele kodi ekozala pe mbongo ya mabende batindeli yo ekomi ko produit mbongo boyoka ka me connaissance wana eza te lelo soki omoni ngala zoleka pona kotalisa batu pona ni ba chef coutumier ezalaka passe aleka na TV to abanda kotalisa batu ngana za jeune nazopesa batu ba connaissance ba o bazana kobunga ba o bakindai na kimundele bakoka kozonga na ancestral osopo kei okozonga pe mais oui ceux qui ont contacté Maître John Rozonga marqué ba condition makasi eza na magie blanche mais na kosala tout moyen oko kozonga o reconnaître ba koko na yo et sozola ndanga papa benda caméra wana bien tala yango malamu tala eloko malamu ezala bien ozomola mboka nyonso zali bolanda ngai oyo ezali eloko oyo ezali tobengaka ngo nkutu ba oyo nyonso baza baposo boindo ezala oza na mboka libanda oza sur place na Congo soko oza na posa ya kode ya libota na yo na kotindela yo kaka eloko oyo ekosunga yo okozala bien pe ekobana ko produit mbongo nyonso olingi ya montagne nyonso olingi ezaka pona bata poso moindo pona poso moindo mundele te oza pona poso moindo oza pona poso moindo ya Congolais kaka to ya ba poso moindo nyonso ya ba africain nyonso ya ba africain nyonso même na Benin pe bana ba kodia na bango mais baza ba indo mon frère baza ba indo eza pona mundele te eza ka pona ba poso moindo esozola nanga tozui bomoniti sala réfification net boye nga nazo nga pe naza na kodi ya libota nanga nazo senga lokola quelque chose na kodi ya libota nanga po batu ba comprendre que eloko ngo esebimisa mbongo overfier bien cameraman overfier malam très bien eloko ngo ba mona ke bimisa mbongo montagne nyonso ko senga nga mboka nyonso zali ya libanda ekokomela yo osozoka nga kodia pesa ngai mbongo ya libota na ngai toko wakolakisa bato bazotala biso cameraman bendela ngai bien caméra oh zimbongo ya libota na wow moni oyo nazwi lokola mbongo ya libota na ngai
mbongo oye awa ezali mbongo ya kode ya libota langa pona lakisa yo ke exemple mboka nyonso yo ozali soko bengi nga uza pe na posa ya kode ya libota na yo osali ka boende ozlobika neka te yo koloba te eloko ekozala déjà activé. OK. Soko bengi nga te babenga ngo nkutu. Ekozala déjà activé mboka nyonso yo ozali. Yo koloba eloko te. Ngai kaka déjà awa na kosala nyonso yo komona eloko ekepe na agence te. Okomona ngo soit na saki na yo okotindela nga ebimi na saki na yo. Pe onkutu oyo ekobana ko produit chaque jour. Chaque jour. Soko lingi chaque jour ou par semaine. Monta oyo ko linga ya una ko activer awa. Na Congo après eloko ekomele bani ko se produit. Eza na condition moko te. Condition nango ezali kaka osunga libota na yo. Na libota na yo mutako lela zate. Esuzo landanga soko zo sunga libota na yo te kode ko se disparaître ko zonga na maboko nanga. Ngati ko na ko luka mutu musu na famille na yo ona ko ekopesa ngo. Batu ba se comporter kode senga ka makila te. Na bozonga na bukoko mon frère porte-monnaie magique yango ezobelisa biso maboma yango ezobelisa biso ezopesa comme ça biso ba PD mais o ezali pouvoir ancestral eza eloko na biso bakoko oyo eza eloko na biso kibonzambe na biso oyo. Et ce sont là, donc il va au bazotala ngai o yazana posa ko contacter Maître John. Le numéro est allé plus 243 98 25 96 861 plus 243 98 25 96 861. Soko benga Maître John na ko sunga yo na air nyo sunga moko na yambaka téléphone na zana posa boko akozwa ba code na bino botika porte-monnaie magique. Très bien, merci pour la explication au PC par rapport à question par rapport à l'influence lelo tout le monde peut développer en l'exhibition ba kodiasko mon a solo penda mais okoki ko sala okoki ko référer papa papa journaliste okoki ko référer ce qui est mbongo lukuta oyebi dola eza ba bia solo oyebi dola okoki ko référer ke otala ke ce qui est mbongo solo ce qui est mbongo lukuta na pesi déjà ba tebele ba kode na bango ba o ba zuita ya kolanda ngai déjà ba zuzi déjà ba kode na bango totika porte-monnaie magique tozonga na pouvoir ancestral yango ezali pouvoir na biso baindo yango ezali pouvoir na biso baindo et pas na biso baindo qui pede ezalaka te opesa simate po zwa mbongo. OK. Ils auront $1200. $1200 yango wana euti na kode na ngai ya libota. Exemple soko za na posa ezonga ekozonga. Eza mbongo ona bengi pona lakisa soza posa ezonga siko ekozonga. Okoki ozongisa ngo. Pas de problème mon frère. Soko za na posa ezonga ekozonga. Ils ont problème te. OK. Cameraman, joata yango bendaka. Toboyaka ekoma ke o bakupaki caméra ba kupaki yango naza na posa ozwaka temps. Obendaka caméra na yo bien. Est-ce obendi yango? OK. Kodia okoyi kozonga na yo. Merci beaucoup ba ancêtre na ndenge boyo kusinga sonité. Botindeli ngambongo na ngai ya libota. Caméraman. Donc oh toujours ça là ça a traité toujours expliquer batou ba indo bako ko comprendre. Très bien. Bako ko comprendre batika porte-monnaie magique bazonga na pouvoir ancestral yango eza base na biso yango eza recherche na biso ba indo. Très bien. Très bien, merci de démontrer. Mon émission sur total et on a bien tout le monde va démontrer. Mais quand même tout le belapé le monde parce que le quoi tu as mis autour chance il y a un homme spirituel par rapport il y a culture tout mais quand même que le belango aujourd'hui il y a un phénomène moko combattant. Oui. Phénomène combattant au bazoté le melapé musique na mikili a poto. Et nous avons vu écouter la spiritualité. Tu as très bien Bokechu, c'est quelqu'un qui chantait la musique folklorique. Musique folklorique, c'est la musique où ils ont été capenda pour voir Nabiso. Pourquoi qu'on a biso tout le monde a quitté le cimetière au sein il a fallu liwa. Pourquoi? Parce qu'il fallait jouer un concert à Paris la Défense Arena à Bango balinga musique et beta na pototé. Yango a qui au sein il a Bango liwa comme quoi que bakoko ba mandante a sein il a fallu liwa pour fallait jouer kate ba na biso ba ko fana este et il y a qu'au sein il a fallu liwa pour fallait beta concert. Impact nango ezanini sur la vie des Fally ou les carrières de Fally. Ils ont un impact c'était. Et il cimetière où il y a beaucoup de kendaki, et ça cimetière à juif. Parce qu'il y a beaucoup de commis juif.
Pareil, bakunda pe bano amsuku. Non, ils ont cimetière à Badjouf. Ils ont accepté et puis ils ont un mot de passe où il y a un cimetière où il y a Badjouf. Il y a un Congolais, ils ont pouvoir ancestral ils ont le Congo, ils ont Moindo. Prophète ils ont Simon Kimbango. Il y a un prophète à Badjouf. Moni lelo tuza awa tuza l'émission makambo ya sali beaucoup monaka sort nango un jour. OK. Le sozola ndanga ba ancêtre ya biso pe koto baza ya kotomboka. Retour oyo moni famille a fallu kendaki na cimetière makambo balobaki yango ekozwa epe kozongela ye. Pona nini ancestral bango bake kosenga na pouvoir ancestral na biso. OK. Ya baindo. Bakena la tomba pa fa fa. Na pouvoir ancestral quand mutso akufa combien ancêtre. A combien ancêtre oyo bango bake osala o na Congo yango nde za n'impact o yaki na cimetière ba juif eza na impact te azana accepté personne na code wana te aza prophète na ezali Simon Kimbangu nenga zana poto prophète neza Simon Kimbangu quel que soit azo mukanda bazwaka mukanda me ba chanzaka prophète te histoire ba chanzaka yango te makila ba chanzaka te makila ba chanzaka yango te eloko oyo moni asali aza congolais. Donc il y a retour aux familles et ça les a fallu pour nous kende ya kolela pas ancêtre na bango ya ngonde eza logique. Il y a quel cimetière ba juif il y a za juifité. Azana accepté azape na mot de passe. Donc tout wana côté na eza ba théâtre. Mais côté na eza ba théâtre bo solo ndeko moni koto yo bazwa yango sérieux la famille ya Congo ya fali ndenge bakendaki na cimetière bango nde bake osamba amba solo. OK. Très bien. Merci pour l'éclairage, mais tout le baquet et le Rwanda de lobby qui s'en impact ni sur la vie des Fali, ni sur les carrières des Fali. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses en danger. Azan en danger. Les locaux solana yo un jour au bien en mettre au web, ça azan en danger. Donc il y a une flèche et ça la rappelle en retour. OK. Donc il aller-retour et ça la mais azan en danger. OK. Semaine haute aux alliés, et semaine, il y a accomplissement, il y a concert, il y a Fali. Oui. Oh, bah, combattant, bah, télémi, il nous reste que 3 ou 4 jours pour concert et Betama, le 25 novembre, à Paris, la Défense Arena. Sur les plans spirituels, concert il a fallu aux hommes en commun parce que bazo bundi ça une spiritualité. Tout le monde est musicien, les allant en Congo, va payer ça va soutien. Ceux qui m'ont azoté drapeau mboka bien, mais il fallait on dirait vraiment soutenir. Mais sur les plans spirituels, aux hommes en concert on a comment? Concert on est ici là qui n'ont déjà la spiritualité, fallait aller coller la banque. OK. Donc côté ma spiritualité, à ça numéro 1. Bango moko faut ba mekana kota la de bo tenir nga rigueur te et ça question ba tout ninga ita ke maître spirituel dans un peu golo so qui orienté mais nazo pesa ka explication o nga na mona donc naza orienté mais na côté la spiritualité ya makasi fali aza numéro 1. OK. Tant que le numéro 1 bo mona ngo ba jeté o nga na zo pesa maître spirituel. Aza numéro 1 ne na fa na kitiawa soki na lobi nga mona miyebi na numéro 1 na kolobango na kokumisango aza numéro 1 j'espère bino moko bomoni so totali ata na ba disque belé bimia wa ebetité même ebetité mais lelo ya loba formule 7 wana tango alobaka 10 ans on les a black té. OK. 10 ans on les a mamba solo alobaka tout le monde ya wa babloko belé bimi ebetité. OK. Et ce zola nanga et betité alors bon mais quand on comprend nende la ebisi binoka za maître na za naître mais la pesika ka et ando éclaircissement il y a journaliste et il y a question à journaliste. Donc on peut dire que concert on a déjà bétamine en. Tes concerts c'est bétamaki et vous allez plein à craquer. Mais est-ce que tu vas prévoir ba combattant va prévoir ko tomba biloko que ba danger ko za ba risque ko ya ba tu ba ko kufa jour yango. Danger ko za la te pour la nini akobeta concert là à l'aise et puis poto eza kongoté. OK. Sécurité au déjà bandaki avant réunion au salami à sécurité ils ont makasi mingi. Donc écoleka lango bien bango de côté na bango ba bazo préparer mabe tant sous côté na bango de ba ozala ba mort bango de ba kufa bango de ba okangama pour ba genre ba conseil so ba kanyo la désordre ba refoulé yo donc bazala vraiment na bobangi fallait za congolais bango pe baza ba congolais
Isaka falite azana posa abeta arena wana. OK. Ba mise belé bazana posa babeta ba arena. OK. Pourquoi pas beaucoup tika ouverture té. Bino boana bino ba congolais mais beaucoup mal la ba français, ba belge, ce n'est pas bien. Très bien. Comportement wana Eza baloa ce que makambo ils ont continué eza baloa pe état que biso ba maître spirituel pe to ko voter pour to ko pe ko sa makambo devant ba combattant. OK. Tu vois. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. On avance mais quand même peut-être mon maître John soutien pena ezate. Il paraît ne toroyo kana ba nungu ba tout ba grand pays en musique Congo spirituellement pe ba bundisa concert on esimbate. Aza numéro 1 papa. Ata ba bundisi ya za déjà numéro 1 na spiritualité. Et là il faut beaucoup comprendre. Oui, Rabazawana, Kofi Olomide bazana ya za numéro 1 na spiritualité ndeni. De kola ngai ngala zo biso siko makambo ya moite me makamba butu na zolobela yo. OK. Et biso ka na boy na za orienté. Mais ça ba question là yo na zo ça ba réponse. Bien sûr, bien sûr. Ba sûr. réponse na zo ça o. Tout na po ba tu ba comprendre. Mais on na yebi fali aza numéro 1 tina spiritualité. OK. Isa black té. OK. La pesi nous exemple quand ya ba disque belé bimi a longoli yango. Nde ba intronisa iwana balatare couronne et pas ba na mongo na Pullman tout le monde balatare couronne ezaka ilakisaka ni. Eza pouvoir ancestral. Ba ancêtre bazana sima na ye ya makasi. OK. Eza pouvoir ancestral. De tokolo mingi mamba falite po batu ba mona nga lola na komi. Très bien. Question sur kaka po to le kana biso nango. Tokolo ba nde ba intronisa ka wana ti le zo accompagner zo continuer la. Ka zo accompagner na makambo na yango moni toujours moto ezaka. OK. Azo pela kaka. OK. Très bien, très bien. Merci beaucoup à P Tozana Kati ya Maponami. Tout moni ba propagande bandaki déjà avant-hier donc 19 dimanche 19 propagande bandi otomoni ba député pe ba ebele lelo mboka na biso Tozana génocide na este kuna batu ba kufa du jour au lendemain et quand même ba député sous baye lelo campagne yango ozomona ngo comment mission aussi les élections exactement. Bon, et là, quand on a pour l'élection, le président Fatih Beto ici à l'écart qui n'a eu. Oh, président Fatih d'ailleurs. Ici à l'écart qui n'a eu la spiritualité, déjà, où on a la monnaie. Problème est que les gars, il y a des députés. Les députés, campagne, ils ont ma bête, ils ont kanga. Campagne, côté qui s'oppose banda, qu'on jouit. Mais si vous avez la campagne, vous voyez que politique est spirituelle. Politique sans spiritualité, ils ont la passe. Vous avez la campagne, na moi, na butu pe makamusu sezali. Ngai maître John Nazoloba, vous avez posé comme député, bengangai na kopesa yo ba voix spirituelle. Oko le cas député sans problème. Maître ba voix spirituelle ndeni, ba voix zakana irn, toke kuna to voter bisonyo surtout yo ba voix spirituelle. Monte ba mona na ti oko sabat. Mais bongo yo yebite ke na politique eza se focus. La politique est spirituelle. Qui c'est Zarano Ozuna Moussala approche qui s'est non. Avant ma campagne banda spiritualité, est-ce que yo mon raté et me monto azwa ki ndenge ale quitter. Bisono soti lelo to lobango ki faelo muto azwa. Mais lelo na naza président. Président Fatih bien sûr. Président Fatih. Allez lelo faelo azwa ta muto azwa ka. Président te batu balobaka ke ye azwa ka. Mais lelo mutazo dirigeant isa président Fatih type na ebisu awa ki ici président le kakinaye. OK. Et ce là très bien. Président et là mon foyer bara yo za popularité. O tu ko lobelo mo bo spirituel musala non après spiritualité. Mais yo mo fota la là que za popularité. Ce que t'as dans la campagne oui bandi ta la population ils pas président Fatih. Spiritualité et goyasima. Mais yo yebi que vous avez député solo au PC candidature vous avez popularité. Ni il faut ça. Il faut sambela nzambe yo ba yepa non. Il faut to pesa yeba voix spirituelle à coller. Muta pesa nzambe to bino mutu pesa. Nzambe tika ta to za la deux départements il ko bo comprendre la raté. To za la département Satan, to za la département Nzambe. Nzambe tika peta et pas Satan. Satan pesa la batuna ye oye a serviraka. Trobino ba bata Satan. Et ce sont kanga Nzambe pesa la batuna ye a serviraka. Tande batunyo so Nzambe mutakele batunyo so me mokile kabwana pe. Eloko boye barate. OK. Et ce sont comprendre nga.
Donc il faut so benginga maître John na kopé sur ma voix spirituelle au collègue député me dit c'est solongo donc c'est pas de problème. OK. Au côté capé banda kopé pour la propagande. Nda kopé banda kopé ki ozuité et ça ba souci. Yango mona po mona muta kufia comme na ba estomac. Mais ce qu'on luki na maître John bakoko ba fongole lionzela bakoko ba peso ba voix spirituelle ba ancêtre ba compagnie campagne na yo et si l'ozui. OK. Et puis ba tout boni ngala comme ça ba député. Comme ça va député. Ba tu boni na peso ba voix spirituelle lo ba comment ba zo sala pe ba za député. To ko lo baté. Hein? Deux ans moussa na ngata on a zolo ba voix spirituelle et bi ndenge na memela kango. OK. Très bien. Merci beaucoup to lobelapé sujet oyo batupe barozana pour ça quand même yo kango parce que to yambio tout le monde ba question par rapport il y a idée na biso to pe connaissance na biso to bon peu ba joueur surtout Léopard na biso lelo to tu pour la déjà 2-0 awa bien que tozo zela to qui ne compéta coupe du monde tozo en plein éliminatoire ba joueur mingi ba komikoya toza vraiment ils sont na ba le côté tokomi mingi na ba pro pe ba komi ebele mais mingi pe ba banga ko beta pour la spiritualité comme quoi qui kuna sona ki beta lokolo na kozoka na kosala bu na kosala bu ba domaine wana nyoso ba caractère wana nyoso tout ebele pe ba na ba clé bassi mais aye na Léopard a joué éclairage a komi pe na clé ba monene parce que ba caractère wana yo so observant on deni en tant qu'homme spirituel bon lelo eloko vraiment na outi vraiment ko bagzela ba force nanga na niveau ya Benin pour na kokoma vraiment kotala ka ya ba joueur na ko bagza ba force na niveau Benin na kotala ka na kotala na zuta OK na zuta na zu vraiment temps mamba ba joueur ezala oza mboka libanda ozana poso koma excellent ozana posa ba club ya minene ba cha ka ozana poso chaka bité okenda na équipe wana chaka bité okenda na équipe wana muto bobeta ne poste moko afandela lokolo na yo ozaka ba muta ba cheville obengi maître John la kosunga yo okokoma ko chaba bi pe ozwa ba protection oyo adversaire na yo akokoka pete kokoka ko casser yo na spiritualité et loko fo bo comprendre bale eza na spiritualité makasi ozala poso koma bité bacha yo ka oki na ba club ya munene ochaka bité benga ngai maître John à plus 243 98 25 96 861 plus 243 98 25 96 861 obenga maître John ezala ozana équipe nationale a ochaka bité ozana Congo oyo ochaka bité bafansaka yo kana bande touche benga ngai okoma titulaire ya poste okoma kochaba bi pe okoma remarquable na ba club libanda bazo solliciter yo betaka wapi na Belgique na Paris na Canada maître John aza prêt pour na kosunga bino eza eloko oyo na tchela ki vraiment presque na ba makambo nanga pour na makambo côté ya ko traiter ba kosunga ba joueur awa na mboka na biso ba ebi valeur na biso te ba homme spirituel na sens nini lelo ba cha mingi kana mort mais loko mo na webisa yo mort asaki na ba makamne ba loko ne ya kala lelo eza na batu baza awa baleki mort mais nazo sala ka faveur mukolo oyo ngana kokutana na ministre ya sport ngana komema Congo na coupe du monde pe bazu yango est-ce que ndanga na komema pe na Congo na coupe du monde bazu yango ezala baba ezala baloba bongo maître ebele baloba bongo ezala ba match mususu elekaka awa na kona na stade awa na pesa pe babi ebele est-ce que na pesa pe babi ebele mais problème elingaka tango ozo sala makamba batu ba considérer yo mais les lobbies sont nyonso tous les joueurs ba ibika mort pona nini bazana ba manager ya makasi soki ngai lelo na zu manager ya makasi Congo ozomona ekozwa pe coupe du monde mais qui manager na biso moko tozoleka boy po to sala publicité mais ye azala ba manager ya makasi yango esengaka akoka kozwa batu nyonso wana ba équipe kingandi ba joueur kingandi mais bino moko ba joueur ngo boyebi ba o bazalaka kuna pe ba o bazate
yo zate ozotala ngami uzana posa makambo ye barate place fokende yo joueur benga maître John na kosuka yo okuzwa makambo na plus 243 98 25 96 861 soko benga na kopesa yo ba solution. Très bien. Merci beaucoup, Maître John Lipasa Satan. Oui. Comme on a la première fois, on a bangala mabé. Voilà ça comme dans le temple de Pluton on a Bénin. Le temple de Pluton. Ouais, nini. Pourquoi nous na Bénin mais oui temple de Pluton t'es le va mettre belé à Bénin à Lukuta comment comme ça Bénin réputation mabé. OK. Mais on est Bénin déjà fort en spiritualité. Au cause on a bé cause ah aux ana kin mais temple de Pluton est bien monté. Temple de Pluton ça na ka Bénin mais posiko oyiba. OK ne pe kuna biloko za ngwe belé. Ba biloko ba temple mike. Wana na temple munene place Bosolo ezali. OK. Sozolanda. Mais les lots ba mettre belé ba komi à Lukuta même na ba niveau Bénin ba mettre à Lukuta baza belé pe bazoko sa batu baza na poto bazoko sa pe batu baza na Congo. Et sozolanda baza pe belé. Ti omoni a pe na Congo ndenge omoni batu bazolela soki omonga zongi pe TV boza ponda ba réclamation ya ba client bazolela ke tozaki na kingandi nazoluka pour te monnaie et simbité a meminga gauche droite. Nous sommes tous salanga et passi et ça le route à 10 mètres 20 mètres. Maître John azongi na TV bengangai na la sala ranyon so apa ko la musamuta kufi. Wana posa mukanda ezo déranger yo benganga okozwa mukanda. Yo ozwa mbongo osala eloko te mbongo ekenda ka boye ezabila kelmabe bengangai na kopesa yo mbongo na yo ekokoma na encadrement. Yo ozana poto obotaka te depuis okenda mwana zalaka te. Ngana pesa bana te mais na ko débloquer yo esika ba bloka yo okozwa bana yo za poto ozana problème ke okanga mwasi na yo to okanga mobile na yo na sala nyonso mwasi to kokanga ye mobile pe to kokangila yo mwasi na yo sans problème ozana poto ozana problème ke eloko na yo etele makate bakawana zo ango trop eloko na yo etele makate impuissance elio yo kuto etele makate soko bengi ngai ekotelema okozonga ndenge nzamba botela yo. OK. Très bien, merci beaucoup maître. Je crois que moi ma question autozaki na ngwana batu balandi yo beaucoup plus lelo na émission na biso na 4 African télévision je crois de ton passage batu ba retenir nini. Tu vas retenir porte-monnaie magique et ça eloko mindele pour retenir code ya nabino ya libota code ya libota ya ngweza pouvoir ancestral ya ngweza mbongo na biso ba indo eza mbongo ya famille na yo ya ba indo dede ba retenir que ko arena ekozala eloko ebimisa code ya dede ba retenir nini arena ekozala plein ba retenir en de ozala play ya makasi de o na Paris la défense arena mais ngala za orienté mais naza maître spirituel et za ba question ya journaliste ya ngombo nazo répondre pour biso tout monde a déjà makambo avant et salama tuzi ba ndenge makambo ezo évoluer et loko bofo boko tsala mutu na bino ezala ozalaki na 20 mètres okendaki koluka makambo 10 mètres esimbaki te eloko nyonso eza na pirate eza na original ye yo azongi bokendaki bisika ba pirate ezali yo papa mama kolemba te benga maître John na kosunga yo na plus 243 98 25 96 861. Très bien. Merci beaucoup. Et là, on a bimisa, on a fait tout, on a bimisa. On a bimisa. Osa maître de Merci beaucoup maître John, je crois Isaac Sengolanda Yambayo. Oui. Et Batupé Nabanda Koubaki quand même ma connaissance par rapport à Bazar intéressé beaucoup plus dans la spiritualité beaucoup plus ancestrale. Alors maître Lilo Basukeza comme ça tout clôturé. Bon Lilo Basukeza kake na yebike ba client bazana ba desi na bisika ba uta ba kosi ba mingi. Original ye azongi TV wana bozai kuna boutaki pa ba pirate ezarana ona mokile za bongo doze kabana bozarana poto doze kabana original ezali doze kabana pe ya lukuta pe ezali. Très bien. Bo retenir kaka eloko wana maître John azongi TV problème no sozala ngobenga na osunga yo. Très bien, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de savoir que vous étiez si nombreux en train de regarder cette émission. Tout mon ami, la émission prochaine. Bye bye.
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.